Salut, coucou à tout le monde, merci beaucoup, Nabandeko surtout Nabalandi à Miss Elongation. Merci de la confiance pour Bisso, merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Même n'hésitez pas de vous abonner bandeko, beau s'abonner, ko s'abonner na binonde soutien na biso bandeko nangai. Numéro na biso ya lelo toye na sango ya mawa bandeko ya koyebisa baimboka ya koyebisa na communauté na biso sango ya mawa actrice na biso Naomi Lufwa. Actrice na biso Naomi Lufwa kenda na papa na biso Roger yepaza acteur comédien bandeko na ngai oyo bautaki kosala libala na bango kitoko biso nyonso tu tomonaki topesaki bango ba éloge papa na biso Roger Kalala topesaki bango ba éloge tosepelaki makasi bandeko tokumisaki nzambe kaka ndenge Bible lobi na biso moninga azwi sepela po ya yo pe tango ekoya bato bakosepela na yango. Vraiment biso na kati ya Miss Elongation kieto mote ya mabe en tozalaka nango te tolingaka pe baninga bazwa tolingaka pe baninga ba avancer tolingaka pe baninga ba se retrouver tolingaka pe baninga bazwa ma un libonné kaka ndenge ezalaka bandeko na ngai lelo toye ko partager na biso ko lancer message na communauté nécrologie ou leur communiquer nécrologie actrice na biso Naomi Lufwa Kenda couple nazo prononcer est-ce que non ya ndeko na biso Naomi nazo prononcer yango bien Naomi Lufwa Kenda actrice na biso Naomi Lufwa Kenda auti ko bungisa bébé na ye azalaki na zemi tomonaki ndeko abalaki biso tosepelaki tobetaki milolo topesaki ba éloge tokumisaki nzambe bandeko na ngai ndeko na biso auti ko fêter un an de plus ya mariage na bango akomi na statut na ya lobi jour pour jour un an de mariage merci le bon Dieu bolamu eleki ebele joyeux anniversaire à nous couple Mbaya Maman na biso Naomi autaki ko fêter un an ya mariage na bango bandeko na ngai kala mingi te apibliaki kokumisa nzambe jour pour jour ezalaki le 31 juillet nde mama apibliaki un an ya mariage na bango. Félicitations vraiment mama au mérité au vandi na ndako ya liba. Félicitations Naomi Lufwa Kenda ovandi na kati ya ndako ya libala oto muni ba mabala msusu ya bato ya media awe salaki ba 4 mois ba 6 mois ba 5 mois libala ekufi quand même yo keiti ena tika nzamba zwa lokumu mena miti otozolo babandeko mama na biso Naomi Lufwa Kenda azaki na zemi akendaki kobota na sima na yango abotaki na epe bien mais mwana sali kaka 6 jours bébé na biso asali 6 jours après aeko kufa bébé na biso azongisi molimo epa ya kolo Nzambe na micho nde tozoloba boye mama na biso Naomi aza na douleur ya kobungisa mwana na ye ya liboso epesi pasi bandeko na ngai kobota ya liboso obali pe boye libala pe ya kafu ebongi osimba mwana na yo potalaka babokilo basemeki yango bazelaka bandeko babali yo bapeseli yo ntaba il faut pesa bana bandeko na ngai biso kutu nanu tobali te me bana topesa ebongo Naomi Lufwa Kenda mutu babalaki ye libala kafu emonani na mokili mobimba bato beti maboko tosepeli ndeko na biso auti kobungisa bebe na ye ya 6 mois bandeko. Voilà bandeko ndeko na biso Naomi auti kobungisa bebe na ye ya 6 jours bebe na ye ya 6 jours bandeko na ngai oyo biso na kati ya Miss Elongation toyaka kaka ko compatir na baebazo lela ko sala part des choses ko sepela pe na baebazo sepela ndeko na ko lekisa boete naza mama naza mwasi na ebi douleur wana na ebi pasu wana ya ko mema des premiers jours chiko ke na 9 mois chi ya ko bota na ebi pasu wana mais ce qui fait mal bandeko nanga mama na biso Naomi abotaki na ye bien mwana pasali 6 jours après mwana eko zonga epa ya tata Nzambe comme quoi bato balobi ke bandeko nanga bino mo boyebi communauté congolaise linga koloba bazwa ko accuser couple na biso ke ba exposaki zemi na bango tangu Naomi aboti ba exposaki mwana na bango ba exposaki bébé na bango biso nyonso toyebi ke soki mwasi aboti faut kozela mwana so akokisi 3 mois et après mwana so akokisi 3 mois
après boke na mwana église ba pasteur ba sambeli pona mwana simanango nde bokoki ko lakisa ko bimisa mwana na libanda nde kaka ezalaka mais bande ko na biso bazaki na discrétion te ba exposa ki mwana bango na internet et tout bande koloba nga koloba que nzambe muta decidaka nzambe muta yebaki na plan na ye Naomi akobala Naomi akomema zemi Naomi akende kobota mwana kosala 6 jours après mwana kokufa nzambe muta yebi vie ya moto nzambe muta decidaka pona vie ya moto eza bino bato mokili te soki boko akize Naomi bande koso boko akize Naomi a exposa ki zemi na ye a exposa ki mwana na ye nouveau-né na ye na internet yangwana akufi bande ko na ngai ngana ndimi te parce que nzambe muta decidaka po ebela bazemi o ewuti pololo na kati ya media wa bango basimbi bana bango ebongo ka Naomi nda simba te kopelisa moto esika pasi ezali na micho Naomi azolela douleur na micho papa Roger Kalala ana douleur ya kobungisa bébé na bango nouveau-né na bango bandeko nanga esala quand même esengo botala bango nde baza ba jeune jeune couple ba jeune bandeko nanga babalani papa na bandeko papa na Roger aboyi kosala kona aboyi kokota na fenêtre aboyi kosala makiona papa Roger andimi ko bala sœur na biso actrice na biso Naomi légalement officiellement na miso ya famille ya baninga ya leta ya nzambe pona ni basimba mwana bango te bandeko pona ni te babota ndenge nzamba alobi a Bible lobi na biso ndenge Bible lobi na biso allez-y allez dans le monde multipliez-vous remplissez la terre pona ni te Naomi pasimba mwana ye bandeko bochika kolobaka makambo isika makambo ezate nzambe nda décider Naomi a perdre mwana ye eza nango internet te poso ke internet mbele rafine tumba simbi mwana te soki eza internet mbele Karina simbi mwana na yete bandeko nanga eza plan ya nzambe nde adesidaki boye Naomi akobala Naomi akomema zemi mwana osala ka 6 jours mwana kokufa bochika na ba commentaire ko lobake balingi ko exposer biso bazemi balingi ko bomba bazemi te balingi ko bomba bana te mwana bébé anu bapamboli mwana non bapamboli ete nouveau-né bo exposer biso na kati ya internet ya mwana bokomi non congolais muninga za na pasi o na michi o tokoki kosala ko compatir na Naomi Lufwakenda ko epole ye ko zala na ye donc ko sala ke moral ya muninga ezala na place muzomona ko remonter moral ya muninga o aza na douleur ko bota na ye ya liboso kobota na ye ya liboso faki asimba mwana ye faki apesa babokilo na ye mwana faki apesa basemiki na ye mwana kobota faki apesa mobali na ye mwana kobota na ye ya liboso o biso tokoko sa ya ko compatir na sœur na biso Naomi Lufwakenda ya ko compatir na douleur o yaza nango ke ya ko juger ke bolingi ko exposer bazemi na bino bolingi ko exposer ba na bino tala siko mwana kufito lobani internet mutelie mwana Naomi Lufwakenda no bandeko nzambe mutapesaka nzambe mutapesaka nzambe na plan na ye na projet na ye ayebaki ete Naomi akobala Naomi akomema zemi Naomi akobota mwana kosala 6 jours mwana kosala nini akokufa bandeko na ngai tozalaka na bolingo ya kokabolaka mawa na baninga o bazolela esalaka kaka malamu bandeko voilà tongaki tolekisa message triste nous ekomeli mama na biso couple na biso Kalala mama Naomi Lufwakenda na papa Roger Kalala bango mibale baza ba actrice baza ba acteur comédien bango mibale baza bana ya papa Elombe balingaki kosala ba jeu de mete balingaki ko officialiser relation na bango bakendaki ndenge pena ndenge mobali nyonso asalaka ya ko honorer ya ko tosa maloba ya nzambe bakokisaki pena mokano ya nzambe bandeko nanga mais nzambe a décidé autrement babungisi bébé na bango il y a 6 jours en tout cas mes condoléances Naomi Lufwakenda force à toi courage maman nanga mes condoléances nzambo ya pesa kiyo mwana nzambe ayeba na kopesa yo lisusu mama nanga soki oso boti déjà njele se fungwa minango espérant okozwa lisusu zemi okobota soki bato bazo juger que o exposa ki zemi exposa ki mwana na zemi ya mibale o ekoye ya mibale mama za na discrétion ya kobomba mwana ya kobomba zemi ya kobomba po mokili yango mokili kaka mutu nyonso tu akomi na ye ko vivre na
mayele kovana mayele parce que mokili yango mokili kaka mingi nde tata nzambe nde makambo. Voilà bandeko na nga ezaki message na biso ya kolekisa na communauté l'actrice na biso couple na biso kala la bauti kobungisa bébé na bango courage bisika bazali nzambe apesa bango makasi nzamba fortifier bango nzambe asala bango bolamu apesa bango mwana mususu. Voilà bisika nyo surtout boko zwamela video na biso ona nubo sabonate to sengi bino bo s'abonner massivement na kati ya Miss Elongation soutien na bino ezaka ko s'abonner bo s'abonner bandeko na nga bo aimer vidéo bo ti la biso ba commentaire bo ti la biso pe ba remarque et ça la biso ka bien remarque nde ça la kamutu akola na ngi bino mingi bandeko na ngai tokutani à la prochaine bisous bye bye à la prochaine.